Mbote na babone na biso nyonso ya Fieza TV tika nzambe ya lola apambola biso vraiment de partout siko olandanga nzambe asala yo bolamu nzambe afungola lola nzambe abikisa yo mutozo bela nzambe akangola yo mutoza na ba problème nzambe asala kaka ebele. Bien aimé, lelo toza na passage ya Bible lobaka les impédits qui n'hériteront pas le royaume de cieux. Lelo tozo lobe la discipline ya sexe na kati ya vie ya bana nzambe. Je m'excuse. Yo mwana nzambe ozo sambela ozo luka délivrance, mais ozo vivre na kati ya impudicité. Yo mwana nzambe ozo linga dépouillement ya sexité. Olobike na supporter te. Bien aimé, nazo balancer vidéo moko awa boyoka. Peut-être biso tango to lobaka bokansaka to sala ba aventure. Peut-être tango biso to lobaka bokazaka abango pe. Mais ceux qui sont ba serviteurs ebele o bazalaka pe bandoki bazalaka ba katier neti pasteur o nazotia oyo azalaka katier azala ndoki abandoko pratiquer mambo mabe nazo balancer vidéo boyoka. Makambu nini se pasaka na moma batu basanganaka. Yo za mwana nzambe ozo mibenga makolo pepele. Ozo mibenga makolo ki makolo fille de chance. Na ki fille de chance wana basi ba komisa yo vampire sans pourtant le savoir. Bien aimé, tant oza mwana nzambe ozo luka délivrance, il faut que tambola na vie ya sanctification. Il faut que tambola na vie ya kati ya kobanga nzambe. Ceux qui m'ont ba discipline ba bengi et tout là. Et pourtant j'ai la connaissance. J'ai la connaissance ya koyeba ke nzamba uti nanga musika longole linga ebele nazangulu te pona zonga na potopoto. Ye mwana nzambo zoluka délivrance. Zala na ba principe ya vie, zala na ba discipline. Sans plus tarder, nazo balancer vidéo bolanda comme ça boyoka. Bana na nzambe bo fongola misu bien ndenge nazo pesa témoignage oyo. Bandoki ya famille na yo papa Cheki soki baluki ko pesa yo kindoki pendant zemi ya 3 mois bazui yo te. Même okomi na 60 50 ans bakolandela yo kaka kino bakopesa yo kindoki wana. Kindoki mususu bako kotala baluki yo bazui yo te. Oza mobali nengo za bo papa Cheki batindeli yo mwasi moko ndoki ay kolinga yo. Okay. Ozomona akomi ozomona eza na basi ebele okomona mobali oza wana doke basi na osalo na ba misu babiloko azolata azo approcher yo banini yo poko isami na ye olingie tango olingi mwasi wana tango kako coucher na ye a partir ya kosala rapport sexuel a côté déjà koli a partir sexe ozui kindoki a partir ya kosala na ye rapport sexuel. Moi tu wana pesio kindoki kindoki a pesio eza kolie uti na famille na ye même mibali mususu azandoki balingi kotinda ya pesa mwasi wa kindoki balukaka bandakala bakotinda ye bapesie kolie a partir bandoki ya famille na yo aluki mwasi wana alingi ya ko dépenser mais ya na mission moko tangu kaka coucher na saline rapport sexuel apesi mwasi wana kindoki a partir ya kosangisa na ye nzoto. Merci beaucoup mes abonnés, nous sommes de retour avec plaisir. J'espère que bolandi ndenge nini ba transmettre ka mutu kindoki. Soki libota ebandi ko luka yo et que libota ezuyote ba ko transmettre ba ko tindela yo mobali. C'est pour cela moi nzambe akoki kozala na bilinga linga te. Mobali nyonso azalaka ya kolinga te, mobali nyonso azalaka kobala te. Mobali nyonso akozala ya kobala te, ya kolinga pete. Bien aimé, tokomi déjà na moment où Bible zolo tozomona passage à Bible ya Actes chapitre 2. Or dernier jour j'ai repenté mon esprit. Esprit ya nzambe déjà libéré. Et so pesa bato mosusu ba révélation ba vision po ba mona ba source ya ba réalité ya ba malheur ya ba vie na bango po ba yeba na kobima na kati ya ba loi na kati ya ba lien. Mais ceux qui tozoloba ba serviteurs de Dieu bazoloba ma magicien nzambe bazo permettre ba magicien ba bika ba ya koloba
po batu ba situka baluka délivrance mais omonaka batu balingi te. Diable po a détruire mutu nyonso ako utiliser sexe. C'est pour cela faut que senga délivrance yo mutozo landanga ngai sa mobali na kokoka ko vivre te. Tu es sorcière. Femme, tu es sorcière. Esprit nini ezo manipulé yo. Démon wana azakati na yo ya sorcellerie alingi lié saye kaka na ba vie ya batu. Eza na batu mususu ngana ko tula te bela mibali bana mokili oyo. Akabwani na oyo, aboti na oyo, aboti na oyo. Na koluka kubota bota wana. Oza déjà na kati ya transmission ya sorcellerie à partir ya sexe na yo. Bien aimé, il faut que tu aies la discipline. Yo mwana nzambe, il faut que tu aies la discipline. Yango moni diable pour akende plus loin à détruire église. A mis impudicité na kati église. Pour na ko consommer énergie, pour na ko consommer pouvoir. Ya mwana nzambe o efandi na kati ya sexe. Exemple, au mona sœur na bino mora zalara bien. A solo lara bien, maman na zalara bien. Mais subitement, depuis a linga tonton intel, a comme un comportement moko bizarre. Et a landi bizarre la mobali na ye. Et c'est la kaba transmission. Ya ba maladie à sorcellerie. Ndo mona mutu mususu depuis a komana mobali oyo afana, a beba. Tonton ngo zalara kitoko. Depuis a komana mwasi wana koma mabe. Beauté sila ye yeba ke ba connecter sorcellerie na kati ya nzela ya sexe na ye na kosangana na kosa couple ba kotisi ye bondoki akomi ndoki. Alors et se manifester na santé et se manifester na ba maladie incurable depuis abandaki kobela yango moni batu mosusu ba koma na ba dimension ba infection incurable. C'est la sorcellerie. Bakoti c'est le maladie à sorcellerie à partir y accouplement. Nzamba sala mutu na mwasi na ye, mutu na mobali na ye. Mwana nzambe koki kolinga payen te. Il faut senga nzambe volonté na ye ala kisayo mobali ya vie na yo. Pose à la sauver na kati ya sorcellerie. Pose à la sauver. Yo pesa la mutu nyonso buse. Etenga tosuka kana buse. A communica yo na kati ya soyi eza makila ya mutu. Nga tosuka kaka na boye. E biloko nyonso wana moyo za la délivrer ezate parce que mutu zo sa couple na ye oyebi état d'âme na ye te. Oyebi spiritualité na ye te. Yo sali anka pona plaisir na koko vivre ngam ngape ande na ebele mi bali bana mokili oyo. Bien aimé, marchons dans la sanctification. Mobali nyonso za mobali olinga te, mwasi nyonso za mwasi akolinga te. Et ça la nga pasi pe mawa bien aimé. Et ça na ba serviteur mususu babala basi ba serpent. Et ça na bana nzambe babala basi ba ndoki sorcellerie kota na ye na vie ya musala nzambe. Mais akolelela nzambe pona nini? Est-ce que ozwa kitan ya kosenga nzambe apeso mwasi ya vie na yo, mwasi ya malamu, mikuwa na yo. Mutu mususu ma nzambe ngape ya mobali na yebite. Est-ce que osenga ki nzambe bien aimé tozoloba lokwa tozoloba te? Il faut que luka volonté ya nzambe. Volonté ya nzambe za meilleure na kati ya vie ya mwana nzambe, na kati ya vie ya musala ya nzambe. Bino moko boyoki video. Eza na bato ebele bakotisa bango ba maladie eza ebele. Psalm 103. Ba corona kio na maladie nini? Balobi bien soki libota ezu yo te ekotindela yo mobali ya ndoki. Tangu yo ko sa couple na mobali wana okomi mbala moko yo pe ndoki. Okomi ndoki. Yango moni sexe eza eloko basakanaka nango te eza bo moto ya mutu.
sexe nde sika bomoto ya mutu efanda. Lelo batu mususu bazo benga etula otula na reconnaîtra, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Na yebi vérité na ana connaissance ya biloko wana nyoso. Alors moi na sala o batu bazoloba ezate. Je dois rester dans la sanctification. Il faut na battre la énergie nanga, il faut na battre la âme nanga. Ndio moni na kata ba musicien chrétien, otozo mona ba musicien chrétien, il faut basali ces vidéos ya bolumbu. Et diable a même mis batu plus loin. Il faut sali sa yo pe sous na sima pour détruire l'énergie, pour détruire la capacité des enfants de Dieu spirituellement. Diable a kena dimension ya kotinda mupepe ya impudicité pour na ko détruire âme pe ba pouvoir o eza na kati ya bana nzambe. Yango moni na ba loi ya libota nga ba yebisanga soki na bina beta témoignage nanga batu mususu ekomi otika yoza la servante na koluka koyeba kobima na kati ya loi ya célibat familial. Ya kotuna nzambe ndenge nini nga vina nga fona za la kaka chiza nga na koza la première dame te. Na kati ya formation ya bonzambe ya olinga koyeba vina nga auprès de Dieu. Ba enseignanga ba yebisanga loi ya libote ezalaki nini. Yo ina kitoko botama nango esprit yo faloza la ndumba. Bien-aimé, et ça ba aventure te. Na loi ya libota baloba ngai fallait na zala ndumba parce que na botama kitoko makasi. Doba komisanga depo ya bandoki, depo ya ba démon, nga moko na koma vampire, nga moko na koma démon parce que ndumba koma ka démon, koma ka vampire, azo partager, azo kotisa, azo fandisa, mutu mususu azui a partager donc moi été na kolinga ka koyeba pourquoi nga vina nga eza boye na nyoso wana eza témoignage. O lelo soki na lobi bato bele ba olinga te o lobi bongo pona nini concentre-toi te ya bana nzambe neti boye nazo te ya bana nzambe parce que na linga ki na yeba pourquoi na linga ni na mobali aza célibataire babotoli ye na monde ba sirène. Papa bana nanga il fallait na tuna nzambe na yeba e nzamba bombela kingate soko pusani pa nzambe nzamba ko pusana soko pusaneli nzambe na humilité nyonso na posa ya koyeba réalité ya vie no source ya bomo ina yo identification ya vie na yo lelo bana nzambe bele bazo sambela mais plusieurs source na bango ba parents na bango bazwa bango na mai, ce sont des sirènes, ce sont des démons, mais lelo bazo la délivrance. Vous pouvez vous imaginer. Mais nga nazwaki quand même tangu na yo ki choc wana tangu na moni likambona ya koloba o nazalaki deuxième bureau nazalaki bien bongo ndenge nini nazwaka mobali na nga mo ya célibataire monde ya ténèbres e botola te na olinga lisu mobali te na luka vérité na yeba nzambe soko lukie omona ye nde na banjo luka nzambe et na eko retrouver vérité nini oyo libote bongisela yo na yeko yoka vérité nini oyo loi ya bakoko ebongisela nga yo zo sambela ozo ya ko commenter ozo ya ko finga nga oyebi origine ya vie na yo te mais nga gloire à Dieu je suis sauvé pour na yebi origine ya vie na nga nzamba identifia âme na nga naza ange et puis ne nazala boye na yebaka na ndenge na kokende na mona na ba ange na tombo na nga na mona ba ange ba o sécuriser tombo na nga donara na prophétie ya vie na nga mais soko le bio témoigner source na yo ya bonzambe ba commentaire tu ne mérites pas toi tu es une servante de Dieu te yande ba na nzambe na ote ya bino nini so na talisi bino source ya mateya na nga te
Yo moninga servante de Dieu. Mais oyebi li solote na nzambe tokutani wapi, voilà. Toleka ba émission. Ozo décortiquer spiritualité. Omona papa Iva tunio, Aisha okokwa tunio. Mama fana nyoso zo bimisa oyo. Yo na nzambe bobanda wapi? Soki siko na beti li solonga na nzambe, to bandaka na papa bana nanga, to zalaka na monde théâtre, tala collègue nda beta kwata. Etango collègue abeta kwata na lobate na boti mwana liboso na marié na kokiko na boti bana mibale na oyo célibataire subitement kende c'est qui n'a continué le sous kobota bota te na suka na bano misatu na luka nzambe na yeba source ya vie nanga na yeba eza nini mais lelo soki olobi obeta li solo ya point ya rencontre ya na nzambe batu baye kofinga batu babandi ba émission, batu babandi ba analyse. C'est mon histoire. Le lot tozo mona ba serviteur rebelle de Dieu. Papa Sakola, prophète, localise-moi. Mama fanzamba lobi nini kuna. Batu ebele bazo sepela miracle, ba nzambe ba komi ba aveugle, mais source ya miracle ya ba prophète tu wana ba yebi histoire ba prophète tu wana te. Ba yebi histoire ya ba prophétesse cité. Ya monyeka na YouTube. Akanga minae mama sambelelanga mama sunga ngai orienté nga tala makambu nanga tala libota na biso oyebite il faut basala nzambe mususu bazwa kata ya kobete la bino ba lieu de rencontre na bango na nzambe nga lieu de rencontre na nga na nzambe bitumbeleka ki mingi instabilité à relation amoureuse nzamba salinga ngolu na bota lokola libata te apesinga mayela lobi te lokola oyo ake yaka bachenga posa ya koluka nzambe na bandi koluka nzambe nzamba lakisinga nzamba bandi na ko identifier nga qui je suis eza na bato ebele basambelaka awa be ba identifier yete ami yebite azalaka nani menga nzamba salanga grâce atala souffrance nanga atala kolela nanga bite na banana ko assurer ki azara mwana nzambe ebele basambelaka bazara bana nzambe te na mokili bana nzambe ba amukie bato penza baza ya nzambe bazalaka mukie ebele bazo salela nzambe baza ya nzambe te baza pe bana nzambe te mais soki na bina bete histoire nanga batu baye ko lapide ténèbre ningani ya kofinga bafingi ya ko commenter ba commenter mais ndenge nini yo kozala na dirigeant kozala na mama prophétesse oyebi point de départ na été oyebi appel na été mais nga dis-moi que lisolo na ngeza na réseaux sociaux quand les gens m'insultent batu bazomona batu bazo comprendre et lobi kuna miracle komi makasi mutu mususu akoloba kisi mutu mususu abite moi so souffra biso to bando landa lisolo na réseaux sociaux même ngape na mankaka ye abanda ko sukisa biso mutema na réseaux sociaux ti anenga zo ya ko s'expliquer to ndimaka ete monga na yebi histoire bato ebele ba ko témoigner nga nombre ya bato bazo finga nde nombre ya témoignage na nga ta nzamba osilisa écriture ya lisolo ya vie na nga bana nzambe lelo balingi miracle mais source ya miracle ya yebite azo poser question prévenez que na maman na yo poser question te ndeni no botama mais moi du moins que na tuna ba yebisanga na yebi tangu na ye koyeba pona kolinga vie nanga ko préserver âme nanga na tia ba discipline bien aimé yo mtozo landanga ko tia discipline ya mibali na vie na yo eza discipline moko etroublaka satana mutu satan kokaka te mwana mwasi akanga makolo po ayebi surtout na ministère soki mwana mwasi abengama na mokanda aza ya Jésus Christ à 100%. Azui kaka vie ya makolo akangi soka za célibataire ata ba adoratrice ata ba adorateur otozo mona bazo yembela nzambe soki kaka mobali ne aza bien akanga vie na ye mobali ne akanga etirette mwasi akanga makolo na ba producteur soki alobi a adorer ezande ba ange baba ndo bikisa batu baba ndo sala miracle
Mais le diable est là pour dépouiller la femme. Soit à côté mobali no kindumba. Mobali na yo tangu yozo sangana na ye. Azo sangana na bachiza. Bozo partager énergie. Azo kotilo ba énergie moko négative. Ezo rendre moi si faible. C'est pour cela. La Bible nous dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Avant ya kobala tuna nzambe. Mobali nini ozo bala. Eza pasi po mobali azala fidèle. Wana mate ya nini wana. Eza pasi po mobali azala fidèle. Mais liboso ya kobala tuna nzambe. Apeso mobali oyo akobanda kobanga nzambe. So nzamba apesi yo libala ya mobali oyo abangaka nzambe, ma sœur, oza riche. Oza riche. Po eloko eza motuya na vie ya motu eza ko protéger âme. Âme na yo eza la suyete. Bato ebele ba ozanga lola po na mabala oyo. O se retrouver na enfer. Ceux qui na koloba connaissance nanga na lobité. Lelo non obeta lisolo a parcours ya vie nanga. Place nini nzamba zwanga e banda ndenge nini na koma na curiosité a koyeba ba biloko nyonso na yeba ka spirituel batu na biso na ba émission. Ceux qui papa elonga betela rabino lisolo ki asala soki 14 ans na Maikari. Abela liboma. Toyebi source ya appel ya papa elonga. Papa elonga belara liboma. Toyebi source ya mama Rebecca. Mama Rebecca kufaka. A partir ya nini ya lisumu ya avortement. Nzamba bomi abisi yaka. Na ozongisa yo. Alakisi ba torture. Abongwani. Mama Irene. Nzamba bomaki. Pendant 3 jours. Akufi a sekwi. Tango bazo témoigner. Ezala problème te. Menga na kufa te. Eza na biloko ebele nzamba enseignanga kaka boye. Na bolingo na ye. Naloba te. Koloba te. Oh. Siko bo ofan tsanga kimia na loba te ndenge nini. Jet privé ya nga na nzambe yango wana. Source ya bonzambe na nga ebandi wana la curiosité. Pourquoi cette loi de la célibat? Pourquoi loi ya célibat na vie na nga mwasi kitoko boye na luka nzambe na luki nzambe nzamba kamandi kokoma histoire abandi kokoma histoire na beta histoire na beta te soki na beti batu baye kofinga soki na beti baye koloba bien aimé luka oyeba am na yo oza nani ta musoso ozara nyama eza na ndeko moko. Dernièrement na lali bazo expliquer nga ndeko ya mwasi moko boye ser mo boye na yebi bazo bisanga mobali na ye azalaka ours azaka nyama mais asambelaka azana connaissance ya Bible azwaka ba révélation azwaka ba vision mais en réalité aza nyama aza ours bozomona. Donc mutu nyonso akobeta lisolo ya vie na ye facilement. Mutu nyonso akobeta histoire ya parcours na ye, expérience ya ye na bonzambe, bitumba oyo ekomela ye na vie nzamba longela soki ka nga na simbi ya nga ténèbre ningani. Batu babandi ko finga, batu babandi ko commenter, ça n'a pas de sens. Nga na mona kezala ka batute, ce sont des démons, ba démons de ba sagitaka na vérité wana. Yango balingaka te, kanga munoko koloba te onandeni. Ba papa elonga ba pesaka ba témoignage a expliquer nenga zalaka liboma ba frère auna kenda Canada ateka ba masolo nyonso ya ba buda ya ba science occulte a expliquer ba makambu nyonso ya ba magicien. Papa da Kumuda azalaka musicien abimisa ba secret nyonso na ndenga yimba linda ezala problème te kaka nga soki na bimisi anga ndenge babetanga kwata ndenge famille se connecta lisusu na collègue nanga et comme problème de batu baningi koyoka témoignage ya source ya ba serviteur o ba osenga bakamba bango te. Bien aimé, répentez-vous. Nzamba pesa bino kimia. Nzamba pesa bino kimia. Que Dieu vous bénisse. Partagez, commentez, likez. Nzamba sala bino bolamu. Nzamba pambola bino pona mukolo lelo tosuki a